Bisengwa lole binela mokonzi. Bisengwa lole binela mokonzi. Va kuta kitoko ya koyemba nango eza nango te, mais to se força kaka talaka makambo ya Nzambe, donc moyen to boya koyemba ezalaka te. Ata soki va mongongo to voix eza nango kitoko te. To s'efforçaka toujours que non to yembela Nzambe na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Lelo Étoile Inès TV amemeli bino majabu rafiki bandeko nanga. Makambu nini ezoleka na majabu? Nini ezoleka na majabu bandeko nanga? Makambu nini ezoleka na bana na biso na majabu kuna bandeko nanga eza ya koyinda. Balobi soki eyinda kanango mabe, soki ekomi pe kobeba ebeba kanango mabe. Ezalaka bongo. Bandeko nanga, avant to kota na mwa profondeur to oto lobaka chaque jour mozindo penza ya makambo na biso ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse surtout, chaîne ya ba information o ezalaka nango exact, et pourquoi pas chaîne ya bana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka, ezalaka bien soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Yango na sengi na yo, zo penza kiti na yo ovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu baliaka kaka, car on ne sait jamais. Vivi ya lelo eyaka na ba surprise ebele, eyaka penza na makambo ebele. Yango ezalaka toujours bien soki oza na opportunité ya kolia. Lia na yo na système ya na yo ya kitoko. Kolia na biso e dépendaka na ba air oyo zolandaka Étoile Inès TV. Soki moniki eza tongo nano liaki petit déjeuner na yo te, na osenga na yo kota kendo lia petit déjeuner na yo. Soki moniki non air oyo déjà eza midi eza ba heure o penzo liaka repas na yo kota olia. Soki eza pokwa kandenge tokendaka. Kota lia soupe na yo na système moko ya kitoko. Nga kutu na kote na nga déjà na si na milieli. Donc naza na mwa mai na nga pembeni awa na obando milaka kandenge to sala be émission na système moko surtout ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga balobi na majabu rafiki eza ya koyinda, balobi na majabu rafiki eza ya kobeba. Mituna eza ebele. Batu bazo tuna. Qu'est-ce qui se passe na majabu? Bazo koka lisusu makambu te. Mituna eza ebele la famille. Pourquoi bazo boya ko annoncer biso mutu oya gagné, candidat oya gagné, mwana oya gagné? Eza au juste nini? Bible zoloba la famille, mon peuple périt par manque de faute de connaissance. Yango Étoile Inès TV amemilaka toujours ba news na système moko ya kitoko. Kana cadre ba news na majabu talent. Na majabu talent la famille déjà bazana besoin ya batu o bazana poto. Donc majabu ya turoyo et ozala na poto. Ba juge na biso comme déjà ba Deborah Lukalu, ba mama Sandra Mbouyi, ba Sir Osni Kai, ba mama Deborah Lukalu, déjà bango ba vivra kakuna. Alors ya turo yo bandeko nanga balobi ke non ba pe sa chance na bandeko na biso ya ba congolais na ba congolaises o bazo vivre na poto bango pe ba participer parce que ya liboso wana ezalaki ka batu o baza na Congo ne ba participaki. Yango bandeko nanga toye ko informer bino soki yo pe ozalaka na Belgique
yo pe ozalaka soki na Paris, ozalaka soki wapi, ozalaka na posa pe ya koyemba to ozalaka deja na mongongo ya bien ya koyemba, peut-être bando lukaka ba sponsor kanenge ezalaka ba bimisa yo pour que nzembo na yo batu ba sentir que non, eza na voix moko kuna angélique, eza na mutu moko azoyemba. Opportunité yango yo la famille, boya ko saisir yango, boya ko simba yango penza na maboko nyonso mibale e ko sala kitoko. Kaka na cadre ya majabu la famille, na cadre ya majabu, Pasteur Mike Kalambay aza na 2 concerts na année oyo ya 2024. Concert na ye ya liboso e kozala nango na Afrique du Sud. Concert ya mibale otobenga concert e kozala na stade de Martyrs. Concert wana na stade de Martyrs. Donc ça sera le 27 juillet 2024. Pona bandeko na biso oyo bazalaka na posa kwa adore, oyo bazalaka na posa kendo yemba bisengwa lole binela mokonzi oh kuna nde kozala somo soki ozalaka na ba maladie na yo oyebi ke tellement omeka omela bakisi okeba hôpitaux na ba hôpitaux nano zwa solution te. Meka nanu na ba concert oyo, peut-être na ba concert kaka ndenge ezalaka na tango kwa adore to na tango ko binela nzambe, moi ba maladie mosusu to ba problème mosusu ekozwa solution na système moko ya kitoko mingi makasi. Soki tokoti na cadre ya bato ya maboke, na cadre ya bato ya maboke, Dina na la douce a lancé pe recrutement na ye, message ya recrutement na ye. Aza na posa ya batu bakota na groupe na ye, mais batu wana bazalaka na poto. Donc 2024 eyeli penza bana poto. Soki ozalaka penza rêve na yo ezalaki ke okota maboke, ozala pe na visibilité kane lelo tomona ba Sarah Masiala, tomona ba Luna Mienzi, tomona ba Baby la Donja, tomona banani. Soki yango pe ezalaka rêve na yo to ezalaki rêve na yo, en tout cas Dina na la douce azozwaka deja batu. Soki olingi oyeba nyonso kotaka na page ya Facebook ya Dina na la douce officiel, kuna nde message ya communiquer eza kota kuna kendo tala zwa numéro okomela bango kandenge basengi na papier wana, et à partir de ça bando bengisaka bino pona ba répétition kandenge ezalaka na système moko ya kitoko. La famille tozongela makambo na biso ya Madjabou Rafiki. Madjabou Rafiki, ça fait déjà presque 2 semaines silence César. Semaine à liboso et yaki bato ebele bando zela parce que déjà ezalaki final bazo zela nani muto ako gagner. Il y a même tant de personnes déjà bazo bima. Oh eza Jules Bukasa ya bato mosusu. Oh eza Blessing Lobo, eza Enjoniel. Donc ba kombo ezo bima par-ci par-là, hein. Donc jusqu'à présent bato bazo yeba te nani akobima, nani muto a gagner, nani muto azui ba vote ebele. Bato bazo yeba te. Déjà dimanche kuna mosusu to plutôt samedi ebele ya bato bando zela bavandi bazo zela. Nzoka totala boye na Madjabou baye kotia concert ya ba Madjabou Talent bakendaki na France koyemba concert na bangoko de yango totalaki biso nyonso ebele ya bato kutu basilikaki bakoma ba message na bango tina ba Facebook. Samedi oyo ezalaki ya le 40e lelo le 9. Tout ça la calcul. Voilà. Samedi ezalaki le 6 hein. Samedi ezalaki le 6 ebele ya batu la famille babandaki kozela. Batu bazo zela samedi wana le 6 que non lelo penza nde ba résultat kobima. Lelo penza nde eza ya koyinda, lelo penza nde eza ya kobeba, lelo penza nde moto. Ti samedi wana butu eye batu balali. D'habitude Madjabou Rafiki plutôt atiaka biloko na ye soki atia yango samedi na dimanche pe parti mosusu ekotaka. Batu bavandi ti dimanche rien du tout. Eloko ezate. Siko batu bazo tambola na ba confusion makasi batu bazo tuna. Ka ndenge biso moko totiaka déjà ba numéro ba téléphone, batu ebele bayebaka ke non Étoile Ines TV ayaka toujours na ba analyse.
na sala déjà ba analyse ya Madjabou Rafiki, na sala ki ba analyse ya Madjabou Talent, donc na sala déjà ba analyse. Alors ba te belé comme ba yebi ke non, to sala kana biso ba analyse. Ba yaka toujours kotuna. Ba to ba otuna, mama Étoiline siko eza nini? Makambo ya Madjabou et au continuer lisusu te to eza nini? Ba to ba komi kotuna pourquoi Madjabou azozwa tana yeboye? Biloko ya kitoko normalement il faut pas eumela te. Faut kaka chaque samedi to landaka. Yango Étoiline Ines TV amemeli bino ka ndenge to yaka biso nyonso ko solola. To yaka biso nyonso ko beta masolo. Na système moko ya kitoko. Bandeko nanga avant toko takuna ekozala bien nanu na pesa ba merci. Ba merci surtout na muntu na biso ya liboso sponsor surtout ya chaîne na biso sponsor moko ya tongo na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Na pesi ba merci mingi pona osala keno chaîne na biso ezalaka toujours protégée, chaîne na biso ezalaka toujours wana bien ke ba combat mais Jésus Christ de Nazareth azalaka toujours wana elongo na biso. Merci mingi na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV ba o nyonso to bazwaka tana bango. Tant penza na bango pona olandaka biso. Grand merci na bino. Merci beaucoup na famille Libota. Merci beaucoup na les Abakouk, les Dinachou, le Péchalove. Merci beaucoup na Balovachou, Balovachou ya Baby la donja et grâce Luzolo. Merci na bino mingi makasi. Grand merci. Grand merci na Linda Boukoulou depuis Sénégal. Moi Sinzombe. Grand merci na tonton héritier Yola. Grand merci na ndekonanga Sidonia Siala. Grand merci na mama Christine Lonongo. Grand merci surtout na mama Vicky Mbonzo. Grand merci na mama Tina depuis France. Grand merci na mama Joséphine depuis Hollande. Grand merci na madame Bijou depuis quelque part ozoyo kanate mikolo yo kana kasi sala sin devi kandenge zalaka. Grand merci na tonton JR Zwato balobi mobala pembe mobala mbinga mobali pe ya mbongo na système moko ya kitoko. Grand merci surtout na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV madame Judith Diampovisa. Grand merci na yo depuis France. Nzambe alola apambolaka yo mingi talaka yo babonane na babizu ebele na famille na yo mobimba na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tozongela siko makambo na biso ya Madjabou. Kane to bando beta masolo. Silence na Madjabou ekoti na niveau moko pas possible. Mituna ezoko taka ebele pourquoi Madjabou azo garder silence ti na niveau oyo. Pourquoi Madjabou azo yo kanate. Bana basali ba prestation na bango. Ma vote ekota kota. Mais jusqu'à présent, silence moko ya kafu. Silence moko ya tongo. Silence moko ya osaranate. Oh, mituna eza ebele. Bandeko nanga mituna eza ebele. Na okoka nanga ko répéter ba question ya batuti quand même. Alors, pona batu mosusu o bazalaki informé te. Madjabou Rafiki déjà assis à lancer message na ye na page na ye ya Facebook ya Madjabou Gospel pour na bandeko mosusu tokoki kokota kuna na Facebook eza na communiqué moko boye eza kuna basali déjà annonce na bango c'était depuis la semaine passée que non final ekoleka samedi o ya le 13 de final ya Madjabou ekoleka. Bapesi na bango ba raison te, mais essayons vraiment d'analyser cette situation, comme d'habitude la famille. Essayons vraiment. Mosusu, si, par exemple, toye ko remarque que non, Madjabou azozwa tanaye pour na ko annoncer final. Je me rappelle même avec Madjabou Talent. Babiloko yo esalamaki surtout na tango ba compétition au cachet rouge cachet orange
et y a qui déjà na problème ebele tant de personnes babando mituna pourquoi Madiabo azozwa tamulayi boye. Et qui presque 3 mois si je ne me trompe pas. Presque 3 mois mobimba. To bando tala ka Madiabo chaque samedi to tala. Batu balobaki lobaki. Bandeko. Musalo yo. E mosu to mona kango na ba télévision bongo to kanisaka keno ezalaka facile. Mais batia yo kuna. Yo zala cameraman. Batia yo kuna. Yo zala mutu oyo bando coordonner makambo nyonso. Batia yo kuna yo zala soki nani. Bandeko nanga ezwaka tan oyo biso to komprenaka te. Oyo biso to kanisaka te keno ezalaka musala ya makasi. Bazo filmer, il y a de ces vidéos oyo il faut ba monter. Il y a de ces vidéos oyo il faut ba longola. Il faut ezala ba partie mosusu il faut ba longola, il faut ba kangisa oyo na oyo. Et mosusu peut-être ba filmer moi erreur moko esalemi. Bandeko nanga ezalaka musala. Alors, na samedi wana liboso avant bonne année. Avant bonne année, wana ba pesaki na bango communiquer te que non et kozala boye te. Peut-être selon bango selon ba travail ba salaka. Peut-être ba monaki que non makam nyonso et aussi mbanango kitoko yokende nango bien. Mais arrivé le samedi quand ndenge zalaka, pao moi makambo koti alors ba ju vidéo wana mususu ba tie nanu o mosusu ba continuer. Et mosusu peut-être na cadre ya ba vote comme il y avait de ces personnes qui votaient encore. Peut-être bakangisaki ba vote nyonso te. Alors fallait ba zwa ba tana bango nyonso pour que ba vote esalema. Il y a de ces personnes qui votent. De l'autre côté, les juges aussi doivent décider. Donc nyonso tout esangani. Er mosusu izana ba candidat mosusu peut-être ba juge oya lobi oui oya lobi non. Siko il faut ba zongela kotala er mosusu ba vidéo na bango yango peut-être ezozwaka moi battant. Yango peut-être ezozwaka moi battant. Er mosusu ba biloko bongo neti ba Madiabo talent, ba Madiabo rafiki eza déjà ba show moko ya munene. Eza ba show moko ya munene ezalaka bien soki bandi boye ezosila moi eloko mususu ekomi kokota na chaîne. Que et si la kaboye et puis c'est fini na chaîne eloko mususu ekotaka te. Wane bomaka. Et bomaka penza na niveau moko pas possible. Yango ezalaka toujours donc ba otalela ba calcul nyonso. Mosusu musala ezalaki ya makasi pour na arrangement ba vidéo. Mosusu bazalaki na bango nanu busy en train de travailler sur le vote. Mosusu bango moko bazana biloko nyonso mais balingi keno soki oyo ezosila mosusu pe sala nini ekota mosusu kendaka pe bongo. Alors yango toyaka toujours kosenga na bino na biso nyonso balandi ya Madiabo tozala un peu patient eza te keno bazokoka te bazokoka bandeko nanga soki bakokaki te déjà Madiabo talent elingaki esalema te to elingaki esila te. Parce que tant de personnes tant Madiabo et bandaki et belé à batu d'ailleurs bayaki sur les réseaux sociaux que Madiabo est-ce que bon boyi boza sûr que aussi mais aussi balangote Congo na biso bandaka biloko ici le saraté. Tout monde a ka biloko ba show ya bongo na ba pays mosusu ba Nigérien, tout monde a kango na ba Afrique du Sud, tout monde a kango un peu partout, Cameroun, Gabon, tout monde a biloko wana ezokende. Ce qu'on a Congo na biso déjà na bandeli. Tant de personnes se disaient que non, ça n'ira pas, ça ne va pas marcher. Mais comme Zambie atikalaka Nzambe, eza pona honneur na ye, eza pona lokumu na ye, yango tomonaki Madiabo talent ti na suka. Na pas seulement na suka ti lelo Madiabo talent azo sala ba moyen na ye nyonso. Ba Madiabo gospel ba kendaki na Afrique du Sud pona koyemba, awa ba ke France to ebite. Ba okende wapi lisusu. Donc wana nyonso eza mbongo ezobima, eza mbongo ezokota, eza pe musala Nzambe ezokendaka nango liboso. Alors comme d'habitude, ba biloko a bongo, premièrement tozala patiente. Selon information au Madiabo apesi et oleka nango samedi le 13.
samedi le 13 nde ekoleka na 20h heure ya Kinshasa. Donc bino moko botala ba décalage na bino boyebi ke na ba place mosusu 20h à Kinshasa de Kinshasa, donc na ba place mosusu eza 21h, ba place mosusu eza soki 23h soki 0h, ba place mosusu eza 10h, donc yo dépendre ka na bino. 20h na heure à Kinshasa nde majabu ekoleka samedi le 13. Donc bon retenir yango wana eza message bango moko bato ya majabu bapesi. Eza te ke non mama Étoile nde apesaki message oyo. Nga napesaki nanga message te, mais eza message ya majabu. Donc totiaka ngo na mutu ke non eza message ya majabu. Toye lisusu ko encourager bandeko na ngai. Babiloko neti ya majabu rafiki, majabu talent o tolotaki kolanda. Eza biloko moko bien qu'il y a tant de personnes. Je me rappelle même dans cette émission, il y a majabu kaka. Il y avait des personnes, on a au même moment nanga kunate, oh boye boye, biloko wana bandeko nanga totika biyoka yoka. Bomoni biloko o e bomaka biso ba congolais, ezalaka biyoka yoka. Tozalaka na ba preuve te, tozalaka na eloko te, mais biyo so ka mutu alobi bato wana ye amona bango te, akanga bango kindoki te, directement tokomi kotia yango na mitu na biso. Tokomi kotia yango na mitu na biso. Place wana eza place a konyataka makolo te. Neti mama moko asalaki commentaire bandeko nanga esalaki nga pasi. Alobi jamais place wana na mima bana na nanga te, eza place moko ya kindoki, place moko ya milili ma esprit ya mabe. Mama tango zolobaka bongo. Est-ce que okangaki bango to ozala ba preuve to ezaka koloba pona koya ko salir baninga? Batu mosusu bazokoka komema bana na bango te. Pourquoi? Parce que premièrement alakisa bana na ye nzela ya nzambe te, alakisa bana na ye makambo ya nzambe te. Siko ba mama ya bongo esalaka soni soki oke na mwana na ye na ba place ya bongo ba otuna bana nyonso ba verset biblique, mwana na yo ayeba ta verset biblique eza nini, ayebi na ye te. Pourquoi? Parce que yo parent musala na yo zala kaka obimi libanda, oke kosala kisongi oke kote konda osali boye, oke kote oyo osali boye. Ozalaka na temps wana te ke non olandela vie ya mwana na yo. Mwana dimanche yango yo kende église, mwana dimanche yango yo kende ba école de dimanche, oza na temps wana te. Babiloko bongo eza babiloko. D'ailleurs moi personnellement nazoya ko encourager ba maman botinda bana na bango bakendaka koyemba, botinda bana na bino bakendaka ko apprendre moi quelque chose na makambo ya nzambe. Bana mosusu bayaka ba star na vie ka boye bana mosusu omona ka boye ya bandi lelo akomi koyemba, omoni ka majabu wana bakomi ko encadrer ye. Ezaki majabu mosusu ba pasteur Mike Kalamba azui ke no nga moko na encadrer kaye. Mosusu ba sœur Deborah Lukalu mwana zokola boye star munene. Lelo so doye kotala ba Kes Bloom babanda ndenge nini, babanda na age nini, mais lelo oyo mokili mobimba yebi Kes Bloom komi ko bete la Kes Bloom maboko. Pourquoi? Parce que abanda ministère na ye na kibomwana babiloko bongo. Mosusu mwana wana lelo ko ya star aso yembela nzambe ka ndenge tomona ka ba pasteur Mike Kalamba, tomona ka ba sœur Deborah Lukalu, tomona ka ba mama Sandra Mbuyi, tomona ka bazalaka na bango ebele o bayembaka ba sœur Faveur Mukoko. Peut-être yende akoya kolongola pauvreté na famille na bino. Alors babilo mosusu oyebi ke mwana nanga aza na voix ya bien koyemba na mekana ye nanu. Mais soki yo ozokoka komema bana na yo te na babiloko bongo, ne cherche pas à décourager les autres. Ne cherche pas vraiment à décourager les autres, mais yo kaka boya na mwana na yo koyaka na ba commentaire moko boye ke place wana te. Totika biloko bongo, totika biloko bongo la famille. Ebandaka boye na majabu talent. Mais toyaki komona ba résultat. Toyaki komona nga kuto avec le frère Manassé. Je me rappelle au début là, na bando kanisa nzambe, mais tala lelo, ces frères là au moni façon lelo nzambe a salié. Moi qui yanke o ezaki na moi ebandeli
sila nango otali boye olobi wow Nzambe ayebaka penza ko sokola mutu ko briser pe mutu na système moko ya bien Nzambe ayebaka ko bongisa mutu na ndenge moko ya bien alors ba opportunité ya bongo eza ba opportunité ya kokendaka lelo soki tokomi kotala le frère Alain Paluku au début là qui savait que nos frères Alain Paluku oyo ayenda ko gagner ndenge azalaki frère wana na ebandeli wana omona ye kaka nzunzu na kipembe na ye wana metala lelo ata jour wana tango ayembaki au sentir penza humilité en lui au comprendre que non le Saint-Esprit est là Saint-Esprit asi a 8 place na ye na kati na ye bazalaka na batana bango ba intercession bazalaka na batana bango ba jour na ba jeûne ba jour na bango ba prière kozala chrétien ezalaka facilité surtout ceux qui ozana ba domaine neti ba majabu bongo discipline surtout sur la vie spirituelle ezalaka ebele mingi makasi bandeko na ngai yango ya muke kaka Étoile Nines TV alingaki a partager na bino na système moko ya tokos système ka ya tokos ya ba wario na système moko ya kitoko wapi merci beaucoup na bino nyonso bolandaki Étoile Nines TV tokomi na biso na suka soki nano tiaki j'aime na yo te tia commentaire tia partage sala na système moko ya tokos makasi bye bye la famille et à la prochaine.